Moi, si moi, t'as supporter. Maman, je vais parler depuis au Kitsango Matsanga. Oui, mais la c'est l'heure du travail. Omoni basi belé ba Maman kolonda koloba kasi maman kolonda koloba. Oui. Omoni nga couple na yebi bango très bien. Moi si oyo alinga mobali na ye. Bo landa ne na oloba alinga mobali ne na bolingo ya mwasi na mobali. Ndenga na yeba bango. Tango ba ye Canada, ndako nga na linga na zwa, lokwa na ndo changer ville na zwa ndako na pesa bango. Ba bato nga na yebi lelo te lobité. Omoni mwasi moko ta supportera mobali akeli banda aye akosie. Makambo na oloba so irodi ko landanga, Marville olandanga ba oyeba eloko na oloba. Mwasi pe so mobali akomo kosa ye, mwasi ayebaka. O comprendre. Mibali pe bango ba yeba apena ke tena obima boye, tango na ozonga fona provoquer le romo pa mère to bendana. Omoni mobali de so komo bongsa terrain libanda, akoma akoluke le romo na katanda ku azwanzela obimela. Moi, si tango moko monte me koma akosuka alinga réagir oye a olinga réagir. Maraville esika zali, Maraville asutukela ne sur Rodrigue. Mutabengana Rodrigue na katanda ko eza Maraville. Même ingani na fana mobile nga so na monike mobile comme okene place moko ya kosinga moteme esuka. Moteme esuka. Pona ba poto ande to fanda ka so to tali bien loko to wela mingi eza via bana biso. To wela via mibalite. Fima ko soraya zaki makambo soraya lobi les solo. Maraville osutukela ne mobilité. Aloba na epende ya bikati na zaku na posa makambo nange kende miniature te na pesa bango chance. Ba fanda. So ba obala na bango. Bongo siko soka tikali célibataire. Est-ce que oko lingate? Moi si pas comme aloyenge pambate. Moi ça comme aloyenge tango mobala osali buzoba. Et si kapé moi ça comme à réagir. Ce mec azaranzela lisoko, ce mec on dit mo lelo, lo biso ba changer mususu ndima mususu. Moi si wazana poste ndi bandima raye. So za suste ba ndima ote. Ata bango ba ce mec ba otso loba na. Ba ebi pe bola moi si wana. Ba banda lelo te. Na Rodrigue ti ba boyana. Ba otso boyana kaka ne o kako na mars awa. Nde ba otso boyana. Donc eza pasi moi si mo te na kati libala linga mobile na bimi libanda ye abendeli mi pepe ko so na ba 1h 2h ti ba 5h olali na stress na tongo la muki oke musala mutu mo ta supporter nango malamu kutu bo mengo ke na pe batu mususu azane na kimia ngalo na ngana lobaka yango wana to condamner mo na mwasi te to condamner pe Rodrigue te mo na mwasi bataloba kati na tikela bango chance na sopela bango ba fleur. Mais na lingane na zana kimia. Ngana yoka lobela nga yango wana. Yango na ngana loba. Asutu kena ne libala Marie ya Marie lo na nani. Tipo biloko ngo ba réseau to ebinde suka. Biso to tala match. Ngalo kana ba biso to tala match o bandene bandeliti na suka to yoka. Vous comprenez? Da eloko na ngana ba na loba mukeka yango wana mama na ngai. Merci Dora. Merci madame. Asutu kena mo. Bonjour maman, j'aimerais bien parler comme ça, Nakita, depuis au matin. D'accord, blonde, chérie. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Marie-Laure, en tout cas, Internet. Je pense pas que Nakito Ko Azali, parce que Marie-Laure a handicapé quand même, vous voyez. Aza moi si quand même, Aza pena potentiel, il y a moi c'est puis Aza pe connu. Donc je pense pas qu'elle serait capable, Yako linga même mobile aya asaidineti cop. Je pense pas qu'elle est capable de linga mobile à cop. Na éviter. To éviter. Et puis comme la tante elle a dit la congolais, to éviter. Soki ba na kindo, soki ba loka bango soki nini, mais baza vraiment bizarre mi ba la congolais. Mi ba la congolais baza méchant. C'est vraiment grave ça. Vraiment to me comme ça la before ba maman ba ba na libali. Oh soko yebi ko ça maman congolaise. Éduque bien tes garçons. Faut bien les éduquer, faut les apprendre au lingo. Et puis faut que la famille que vous êtes unis. Parce que ma famille, oh baza, bobundi lobi, bosali boy. Papa yimo kaza sérieux, papa do sala, maman m'a caminé, les tocs ba répéter qu'à la même chose. Donc, tout revoir l'éducation ba un abisso, s'il vous plaît.
Comme ça, quand ils vont grandir aussi, bah, ça va garçon mon responsable de moi qui n'a pas là. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que déjà, ben, une éducation bien té. Ils ont déjà eu des problèmes, bah, vivre déjà, vivre au badaki, maltraité dans badaki, n'a que bon, moi, on a déjà, papa n'a pas trompé maman, relation qui est, on a déjà ma cam, ils ont simbaté nandaku, papa ko bêta maman, papa ko salaboué, papa ko trompé maman. Ce qu'on y a beaucoup là, et quand on a dit, bah, les lois, on y a au sala. On reproduire qu'à la même chose. Donc, moi, je pense vraiment qu'il y a un sérieux travail à faire sur cette génération. Donc, soyez bien éduque bien ton garçon pour qu'à la fin, comme un traumatiseur, il y a battu sauté. C'est ça en fait. Parce que on peut là-bas, on a sous lobby. Donc, ce qui est éducation de base, c'est bien dans le là, ça cas pourriture, souffrance na souffrance. C'est vraiment triste de dire que il y a certaines Congolaises, on préférait même pas qu'elles n'est pas Camerounais, pas Sénégalais, que de se marier avec leurs frères congolais. Parce que ça tinaté, ça vraiment bizarre. Et ça vraiment mawa. Mutozo le banana kita yoza congolais, ça se voit que yo vraiment za congolais yango tozo loba. Donc moi c'est vraiment ça que je voulais dire, c'est que je pense pas que y a Marie-Laure Ngazana elle est capable y a kofuta mobali pour na base année en couple et puis apostakaye, je pense pas qu'elle va s'humilier jusqu'à ce point. Aya za muta réseau. Ayebi bien que réseau de la bon quoi qu'il arrive un jour ou l'autre ça allait se savoir. Donc si c'est vraiment ça, toroyeba, si c'est pas ça non plus, toroyeba kaka. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Pardon, et c'est please. Ça va quelques minutes. Alors, et c'est pardon. Mais là, déjà, c'est qui demande à parler? Parce qu'elle a pris un appel. C'est qui demande à parler? C'est moi. Mais toi, t'as quel nom? Aïcha, c'est ça? Oui, c'est moi. Parle de toutes les façons, elle a pris un appel. Ok, d'accord. On va répondre. C'est qui les cana qui ont makambazo d'abord c'est faux. Dès bazo non le monsieur babotoni mukanda bakenda ko samba. Bakenda samba mukoni. Koni koko sabo. Bakenda samba journée. Le monsieur il a azana mukanda. Merci beaucoup les filles d'Akiti Nangai. Azana mukanda te. Pourquoi quoi kokosa kolobake non ndenge zawana ko babotole mukanda. Oh, babotole mukanda. Bato bavana na Canada babotole mukanda sa nyobomi mutu. Bato kuto basala ba crime babotola bango te peut-être nationalité ba ko retirer ou bien salelo moi ya mabe. Hein? Pon quoi kokosa ke non babotole mukanda ndeza boy kutu bazoke ko samba. Bakenda osamba bakenda osamba wapi. Le gars atikeli moi si tala banyongo. Ça, c'est même pas des belles sœurs. Bazal ou Kouta, Bazal d'abord, ma belle sœur. C'est même pas les nombres à Banazana Bango. Binomo boebi mboko ndenge ezali. Atikeli mwana mwasha batu asala kamusala lokwali kamususu. Apema akutuke. Hein? Moi koloba keno abakeno akutuka. Bino boebi makamwa mobala na sali mwana mwasi wana. Boebi banyongo combien atikeli e? Hein? Mo boyo karape mawa kotong boso ya koloba. Makambo to e banda kala. La pauvre femme a lingara n'écoute kolobate. A boya kana écoute a lingara kutute. A lingara na été. Tant besoin koloba makambo lo ba pe marambo solo. Soko okende kuna kena malemba ke nozo mukanda na malembe to souhaiter bonne chance mais bi loba nde tozo boya. Keno aboto le mukanda ndeza bokuta aboto la ke mutuka mwana atika nyongoti bazoki on ba ombalesi mutu muninga mutazo futango tongo midi poko hein kuni wa kokokolo sabatu boyeko Iza mabe vraiment makambo zoto se boyebi mwana moso ndenga zo futa banyongo ti lelo ape makate ko sala musala ko futa banyobo olinga ngote ye akimi kuna kota credit ne zandeni Aïsou na crédit à malamu. Tu as loba makamla, nous bon loba makamla, nous l'andenga ma malamu. Tout ça na photo. Ça n'a pas passé. Moi des fois je regarde cette dame, j'ai pitié d'elle. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. J'ai vraiment pitié de la dame. Souvent okenda kena ndenge na ye, mutalobi makamwe bima kala. Bon, si bon, mon abat baye, ba pesi matière, ba loba, to loba kate to vanda. C'est passé. Il est en train de faire sa vie. Ah, ça la vie.